En tout cas, en dehors, il y a le sang de Jésus. Protégeons-nous, biloko ezali naturel, biloko ezali bio, ezali pour la santé na biso, nazo beta sete, te tanga relaxant na tanga bio. Produit msusu ozali ko recommander na biso. Nalobelaki Sukisa. OK. Sukisa nalobelaki yango na émission, mais bamonaki yango te. Bamisu balobi maman bakiro otindelaki biso, otindaki Sukisa te, mais tomoni na émission kuna olobeli Sukisa. En fait, Sukisa ezaka continuité ya cure ya hémorroïde chez les papas. Batu bakoki consommer Sukisa ezaka ka bana mibali. Mais na cure ya hémorroïde biso basi tozo salela kaka tanga bio F2 na Sipocate. Papa nde après Sipocate ba ko salela Sukisa. Sukisa ezozongisa énergie. Au lieu ozwa temps ya kosomba ba produit énergisante batekela biso oyo bakisela palpitation lobi comme sous maladie mususu c'est mieux comme la énergie naturelle. Sukisa papa le tika na poyo mekango na ya peut la le solo parce que ngami kolonne nazo tester. Vérité et réalité, votre magazine. Nous sommes de retour, bien aimés, mesdames et messieurs, vous qui êtes amoureux de cette culture d'excellence. Bienvenue comme d'habitude. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui à la prise de vue. Gédéon là et qui continue toujours à fêter son anniversaire. Et Poupette Lucie également. Joyeux anniversaire à vous. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Merci également à vous qui continuez à prêter une attention si particulière à ces grands magazines qui vous informent, qui vous forment en même temps, qui a toujours proposé un divertissement qui est vraiment modéré. Je crois que nous allons continuer toujours à vous servir, continuer à nous faire confiance et continuer à faire le partage de nos vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Nous allons effectuer cet exercice parce que vous savez, beaucoup ont l'habitude de signaler notre chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez rapidement. Aimez la vidéo, faites un commentaire positif, faites plus de cœur pour que YouTube sache que nous sommes réellement considérés et tout ce que nous faisons vous prouve que vous les aimez. Donc, vous aimez tout ce que nous faisons. Merci beaucoup à vous. Nous allons parler de la grande fondation, Fondation Dès le cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur qui est très disponible. Alors, vous avez besoin de soutenir ces enfants qui sont sans soutien. Vous êtes là comme étant leurs parents. Vous pouvez soutenir ces enfants à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Vous avez des vêtements à envoyer à ces enfants. Vous avez de l'argent à envoyer à ces enfants. En tout cas, toutes nos portes sont grandement ouvertes. Prenons les images de l'orphelinat et on se retrouve tout juste après. Suivons. Shalom à vous tous. De partout dans le monde. Je suis le prophète Henri que plusieurs connaissent aussi. Je suis le prophète Henri. En tout cas, je viens auprès de vous par rapport à cet orphelinat. Initiative, il y a, par la grâce de Dieu et Papa Alain Dele, par la grâce du Seigneur, puis une idée. Onzambe ya péché ya osangisa bana oyo bazanga baboti obiso tokomi baboti na bango. Sinon je voyais plusieurs fois ba action abane ko sala libanda comment ça ko sunga asungi non seulement orphelin na moni même basi bazanga ki banda ku batongeli bango babisika na mona ki même ba fille mère ba makokiti asunga ki bango. En tout cas j'ai vu cet homme faire un grand travail na don onzamba péché à libéralité. Et alors que Nzambe a tient
makanisi na ye na esprit na ye azwa esika pona kota sko bana oyo baza bana bitike to bango na esika oyo pona ko encadrer bango ko pesa bango pe le meilleur de la vie, la chance de devenir batu parce que quand l'orphelin ils ont que mutu il kolobate qui abandonné il kolobate que mutu mobo oza sous na espoir ya vite mais ces enfants aussi ont le droit de vivre erré ba comme appelle le batu. Combien de ministres aujourd'hui, combien de grands hommes aujourd'hui bazaki pe orphelin lelo baza batu minene. Alors si par la grâce du Seigneur orphelin moko akobika na nzela na yo ozolandanga orphelin moko akolia na nzela na yo ozolandanga si par la grâce du Seigneur même Minerval orphelin moko akouta na nzela yo ozolandanga le Seigneur ne manquera pas à te bénir en accord avec Ésaïe chapitre 58. La Bible dit soko pesi ou asangi akolia eloko akolia soko pesi ou asangi akolata eloko akolata la gloire de l'Éternel ekotambo na mutu wana et sa guérison germera promptement. C'est-à-dire que sur tout le plan de la vie à Moutouana, spirituellement et physiquement, nous voici de retour sur ce plateau comme d'habitude. Bienvenue mesdames et messieurs, soyez nombreux. Shalom enfants de Dieu, certainement aujourd'hui vous serez informés face à tout ce que nous traversons comme un temps de désastre, un temps de désolation. Je crois que moi ou l'équipe Nouvelle Tendance Télévision a toujours voulu vous proposer certains éléments ou certaines pistes de solutions à tout ce que nous avons comme problème. C'est vrai, depuis un certain temps, nous avons constaté que depuis qu'on parle de maladies, depuis qu'on parle de beaucoup de choses, je crois que la santé, beaucoup réagissent et en disant que la santé ne répond pas correctement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons toujours vous proposer certaines pistes de solutions. Vous avez des courbatures. Depuis un certain temps, les gens ont toujours des maux de tête, les gens traverse un temps très très difficile avec des courbatures, maux d'estomac, et les gens se sentent un peu étouffés et tout ça. Nous allons chercher toujours à vous satisfaire tout en vous apportant une personne qui peut nous aider pendant cette période. Elle, on l'appelle Maman Cathy, elle est naturothérapeute, elle est toujours la nôtre, très disponible, une femme battante, courageuse et intelligente. Elle est avec nous sur ce plateau. Maman Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain. Ça va? Oui, Dieu fait grâce. Merci. Donc, je vois quand même vous avez bonne mine parce que dernièrement, vous étiez là sous pression, menace. Malali Bosso, quand même, vous avez menace. En tout cas, ça m'a mis hors de moi. Et Bangui Sakinga, vraiment, au tout début, j'avais peur. Mais Nazui soutient ma cassie, à Kinshasa, tout comme à l'étranger, proposer une aide, salélinga prière. En tout cas, je vraiment que na côté na mité manabino. Merci, grâce à ba message, appel nabino et sali que nazonga makasi et puis nazonga lisusu na makolo ya Jésus-Christ. Yende azali consolateur et puis restaurateur. Sikoyo vraiment ça va bien. Merci beaucoup. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutopasi intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, on débisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Pendant cette période, nous avons constaté que dans chaque presque maison, grippe, en tout cas, grippe mais il y a tout en tout cas moyen. Et ça, il y a poto, bande connaissance ba coller là toujours. Te ngana zuna ngama maladie wana te, bokono wana te. Mais non senti ka nzoto yango te. Non senti ka climat nanga, on dirait nazangati. Alors les gens ont du mal ya ko se retrouver ning bazalaka. Au gros on peut sortir le solo ba courbature, on peut sortir le solo
nous sentir neti libumu on dit biloko nazolia pe ezaka kamabe au lieu penza nazala en forme nous sentir c'est comme si ils ont affaiblir nga ba tout ça mon habité nazoyoka ba douleur musculaire au sentir on s'est posé la question qui nous autres ali mais aux autres sentir douleur pendant makasi et ça dérange ça la bienté alors aux ali naturothérapeutes ceux qui n'a pas là qu'on invité aux ali par rapport à proposer certaines pistes de solutions à Bandeko Nabiso. Oui, pendant cette période, Nini Bakoki Kozala, parce que vous avez quand même des produits qu'on recommande pas Batou pour permettre Bandeko Bazala en bonne santé et surtout tout traverser période il y a pas parce que vous allez période très difficile. Oui. Donc on fait la Bandeko, toujours Bandeko belé va disparaître, va kéika kaboye, étouffement, ça les crises, moi mon bois qui est trop tard. Mon qui qu'on a ôté ceux qui n'est pulmonaire accueilli. Mon tout qu'on a et simbité. Et nous sommes tout qui puisque c'est un groupe d'individus qui va se décider Maman Kati, vous avez la parole pendant période où on a habité sur le constat, on a tous les ans constat. Non, au fait, au sali constat, au bossani ne bilo mususu azoyoka gorge sèche. Aux ana kosu kosute. Oza na open engine te mais ozoka aweza ya kukauka et ça dérange oza tout le temps a tendance à ça ezo ça bongo et puis ozoka mutu pasi na simamato ibo mutu pasi ezate que moi net mikolo to na biso na moi te ba moi ebetsa mutu aneza ngote mais mutu azoka mutu pasi pona courbature nde eza som oza grippe te oza malaria te mais courbature en ce que ça là na makolo donc au sali pe sporté au tambol pe makolo te courbature ya osakana te et na yango na sungi nango moi bandeko ebele surtout dans mon quartier lokola baebi ke nazara na ba formule bayaki maman ngai gorge o ayenga courbature ngai mutu passe en tout cas en tout et pour tout tetanga na tanga bio répond na ba anomalie wana nyonso. C'est vrai que au koki ozala peut-être na sinda nanda ko omeli omeli tongo midi pourquoi mais pona ceux qui déjà ba courbature ane s'installer sinda yango moko e ko simbate et je vous conseillerais à consommer thé tanga relaxant et puis tanga bio azolongola ba maux de gorge. Et puis, aux ana ne bouché, aux ana rhumité, aux se moucheté, mais aux les akaya au kangam. Aux sentir, on dirait une respiration, moi mon boulot. Et aux ça, on dirait na 2 temps. En tout cas, tetanga azana pona ko réguler ba problème respiratoire et puis tanga bio azo sungabino pona ba maux de gorge et puis ba courbature. En tout cas, et tout on a habité. Période il y a désolation, tout simplement. Mais effectivement, je me dis toujours que est-ce que avant cette période, Makambo Banda peut constater un auto parce que apparemment depuis que Baobé était sur Masoula Makambo et Kambo Batanga Kombo Tewana, j'ai l'impression comme si il s'est faire suivre on a biloko il y a dérivé ça échanger ba forme donc bango kuna na bango na laboratoire na bango bazo mekampe ko changer babi au côté ko simba kité bango to memela bango na oyo so ito timbeli oyo baleki na oyo si le tambo mesa nango baleki na oyo en tout cas en dehors il y a le sang de Jésus protégeons-nous na ba biloko ezali naturel biloko ezali bio ezali pour la santé na biso nazo beta cete te tanga relaxant na tanga bio en dehors ya ko sala ba maladie pour la sinusite en dehors ya ko soigner na miso en dehors ya ko soigner na ba voie respiratoire ezana pour na ko renforcer système immunitaire ezana pour na ko renouveler ba cellule na yo yango ndezo sala que face ya ba parasite wana nyonso ezoya écoute yo blindé ezalo ko lati antibal bale kokyo ya ko beta mais et cause na réaction té donc il faut qu'on mela yango tous les cas vraiment période oyo tous à la en vie et en bonne santé. Effectivement na tetanga relaxant dans to banana noana parce que pour permettre à ce que bandeko ba yeba na kati ya journée to na tongo boye c'est-à-dire tetanga relaxant nous aide que les cellules sont toujours en forme. Voilà. Et ça là, ils sont habitués qui éviter
ba étouffement yo soki kozala. Effectivement. Mais est-ce que tant que mutameli yango ezoki kosala système ya protection ya nzoto ya moto ke ata bokonomo olingi et arrêter yango ekota te? Justement, il y a la barrière. Omoni le fait que tozana elanga ba épidémie ezaka moi mingi. Mais au tout est moins compliqué, on le maîtrise pas, on le comprend pas. C'est mieux muto avant bimalanda kunae au mélite tanga. Mais là yango parce qu'ils ont constitué barrière, ils ont protégé, ils ont le cololati antiballe contre bami pépignon sur ekoki koleka ozwa yango te. Et puis na soir parce que au tambola ki au kutana ki na bato, on sait pas reconnaître un côté la boy qui est malade qui ne l'est pas et au meli les sous avant que olala parce que tant on la la banticorp là la le malade est coquille profiter dans moment là et il y a makasi et s'étendre. Or si tu te protèges ce qui est quota qui par erreur malade tetanga et bomi et puis et permettre oh là dans la paix pour na tozomo na mutaza qui bien la journée na pourquoi tant comme là la respiration étouffement et le temps que na kukutuku. OK. Donc pour la cure pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire cela parce que depuis un certain temps on apprend plusieurs nouvelles aux alliés à désolation d'ailleurs. Ouais. Tous ala qui n'a papa, ala qui n'est malam awaki. Alors pour na ko meka ko sunga bandeko. Na période oyo parce que toujours susté bokono nini o ezali koya aussi tu ka bokono tu ba tuni moto est-ce que akufi na eloko wana bokono na bazolo ya ote papa akufi na ngote kasi ezali kamunini ote ya kufi na grippe bon to ya kufi na likamususu nzoka ezali effectivement ils ont dépendre plein na climat. Voilà. Donc ba place au mali les aramingi ils ont se manifester ndenge mususu ba place au pe moi mali les a moi bokebi moi mingi ils se manifester né mususu d'ailleurs par constant d'ailleurs bande ko lo bien mingi depuis langa et bandi oui tout même il y a mortalité et mati makasi oui donc elingi ko lo ba ke bokono et ali ils kasi ezali ko se manifester na nzoto ya mutu na ndenge écouter le anticorps ezali voilà donc maman kati ezali ko senga na biso to melaka yango e comme la cure oui et ezala kutu cure te comme la mode de vie. Okay. Jusqu'à ce que na place au melaka bati au biso to melaka wana donc et peki ça mi pété attention aux ana lipa no pemeni olia na yo o melipe yango za no melipe yango en tout cas et ko sunga na biso na bana parce que o pekisa bana ba ki osakana te o pekisa mwana ke ne classe te bano azo sangana bango kuna oyebite biso pende tozoya na ba bureau boy na ebite soki Jordan de azanango na ebite soki yenda azanango donc pour la ko se protéger c'est mieux comme la kisi eza kutu kisi te zati en dehors ya kozala tinde zo soigner ba maladie. Alors puisque nous parlons quand même de ya ti oyo tu me un peu koyeba mode d'utilisation na ngo. Oui. Parce que tout le bien que non okomela tongo ba tonso autour na ba question na mona ipe bande autour mais ozaka bute mobimana mbala moko omeli yango to ndenge nini alors que awa je vous présente te yango yo ba komi awa chez Cathy santé pour tous on ezali devise na hein mon slogan ya makamunde nga salaka ba komi te tanga relaxant awa surtout koti na ba ceux qui allaient construire na nini ameki ko expliquer biso biloko oyo a utiliser pour tout monde a produit comme aboye tout monde a ba komi feuille d'avocat citronnelle donc sinda basilic tout monde a bulu kutuza na kati tangawisi na kati feuille de laurier pe eza na kati feuille de laurier ba prophétesse na ba prophète ba ko sara batou son ba feuille de laurier on a zolo ba ke ere yango yo mona mama kati azana tyrothérapeute awa elobite ke aza prophétesse nzamba bisinga mais les ont fait de leur sabité awa la kisinde boyebi oyo nzamba pesie akosonga nango bato mais aza prophétesse. Merci beaucoup mama kati parce que si vous allez qui bien éduqué to longa ki poko sape ba na nzambe siko awa balobi indication biloko oyo eko traiter awa ezali na sinusite makati bande comme sinusite mona mutu sinusite comme yo pena comme ti na solo na zolo et ko misa solo moko boye
Donc awa eko kende nga moko nazalaki so na se moucher awa ozala te solo ngai on dirait solo kopola yo moko omitu na cerveau et poli to ndengeni et puis tant aussi c'est que se moucher wana qui penda vertige parce que morve wana ils ont pour la peau maladie ezali mais depuis na mela tête tanga tala toza na période de la ngabanda to banda kitito 6 dans un rhume dans un normal non respirer normal or ezaki air moko bakanga no ventilateur kuna zolo ezokanga batia non na longwa na ba problème wana grâce à tête. Merci beaucoup. Alors tout le monde a mot de tête. Ces derniers temps d'ailleurs mot de tête coûte comme en permanence. Tu te poses la question, c'est quoi le problème? Alors déjà, ça nous prévient. Donc pour nous prévenir, déjà, santé nous allons toujours en forme. Déjà, une formalité, mot de tête peut kimi. Ça t'épargne déjà dans le mot de tête. Ils sont liés à stress, ils sont liés à grippe, liés à qui paraté. Ceux qui ont un mot de tête sont liés. Merci beaucoup. Tout le monde gastrite, donc tout le monde d'estomac. Donc voilà, avec ça quand même ça t'épargne. Il y a ma camboana. Dans mon circulation sanguine. Donc pendant qu'on permettre makila et tambola peine en zoto malamu. Pour ce makila et tambola bien té. Et ça la kaba crampe. Okay. Et puis pour la batu ya minene mafuta et permettre à veine et travailler normalement na makila. Est-ce que azoya ça la fluidité à sang pour permettre combien même mafuta ko kyozala au moni bandeko bazobate azana na mafuta na cœur. Yé arobando liango malembe parce que a liaka cholestérol. Arobando liango malembe ti ozonga peu que ça la radio so qui échographie bah sûr que ça va s'y coller. En dehors de ça azo nettoyer ba rein. Moni ba nazwa kinde komoko azana Allemagne azana problème ya rein balobi pourcentage et na 45 na ba écouter que rein pesa na mamba pourcentage une fois que na rasko ba sala dialyse na septembre abengaki nga moi passé car na émission to salaki tanga yoki que et salaka et facilite la circulation sanguine parce que ba rein ezo fonctionner normalement te que makila yango moko et sala makolo ezo vimba ye ba genou ezo vimba et grâce à tetanga et comme elle qui est je crois il y a 2 semaines alobi nenga la mukaka na difficulté azongi aola muka normal a comme une énergie pour azala ki soko osala il faut vanda omoni bango misala ya makasi bazo travailler na crèche na bana okoki ko déplacer te sans que o signaler muninga mais énergie na ye zongi normal azo suba mingi a remarquer pe makolo ndenge ezaki ko vimba et komi ko kita mana bi continuer kaka pour cure nango eza ya 3 mois asomba ki vraiment 8 boîtes na ye na tindeli na DHL azomela na bi kendesko na septembre tango okende examen basali au contrôle tindela na résultat pour il faut na zonga nango kune pas papa Alain effectivement on a kosala ba preuve batu ba mona vraiment que makam na lobaka eza ya lokuta te ezaka approuvé et attesté combien même nga za laboratoire te mais ba examen obino bo okende kosala ndezo bakisela nga savoir donc tina nga pe eza en mesure ya kosala eloko boy sikoyo eko épargner na dialyse parce que a osa dialyse te oyo eko permettre fonctionnement normal et puis comment ça pourcentage na donc tala au lieu que bébé ça bambongo na bambongo pour ça bandi dialyse on a ici là na hôtel comme il dialyse aux rendez-vous dialyse donc naté oyo tu es épargné de tout. Merci beaucoup. Ici on nous parle de problèmes respiratoires déjà autour le bela on a la difficulté à couper main. Voilà. Donc déjà il suffit tant aux la boyer et qu'il déboucher système nion surtout au commun couper main normalement. À tout moni mauvaise haleine déjà pour mettre le solo mon cause kaneti moi zei neti obaka moi soyi parce que ça bien et izolongo la moi ma bewana mauvaise haleine trouble digestif pe a ezali kolongo la yango tout moni eza pe tonifiant oui eza anti-cancéré donc ceux qui peut boma qui cancéré ko frapper en tout cas ceux qui cellules nango déjà banda ko bota plus ozo melango et kende ko bomango jusqu'à ce que ozonga contrôle ba bien sûr que ezate. OK.
Merci beaucoup. Ils appellent antioxydants. Donc, je crois déjà c'était nous aide déjà dans ma rambo belé. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas pour dire que dans ça la publicité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement sauver la vie humaine. Oui. Donc, neko azala malamu, ngape nazala malamu. To atteindre jusqu'à ce que ajonzambe akomeli biso na Bible. Déjà, liwa précoce oyo ça dérange. Bato ba okine ba tika bana na bango, de ça dire que ba charge ba problème ezo ba makaka. Moi j'ai l'orphelinat oyo ba orphelin ba ali, je sais comment ça fait. Ko perdre ba boti, ça dérange vraiment ça la malamu te. Et tous ala ebelé à consommer yango et pas maman Cathy. Je crois que pendant toujours cette période, parce que nous parlons de la période où Makamweza moins belé. Ah, tous allez payer un produit sous aux allez recommander na biso. Sukisa. Ok. Sukisa on a l'obaya qui en na émission, mais ba mona qui en oté. Ba misu balobi maman ba ki otindela ki biso, otinda ki sukisa te, mais to moni une émission kuna olobeli sukisa. En fait, sukisa ezaka continuité ya cure ya hémorroïde chez les papas. Batu bakoki consommer suki seza kaka bana mibali. Mais na cure ya hémorroïde biso basi tozo salela kaka tanga bio F2 na sipokate. Ba papa nde après sipokate ba ko salela sukisa. Sukisa ezozongisa énergie. Au lieu ozwa temps ya kosomba ba produit énergisant to batekela biso oyo bakisela o palpitation lobi comme ils sont malades mususu c'est mieux comme là énergie naturelle suki ça o papa le o tika na poyo mekango na ya peut la mieux le solo parce que ngami kolonde nazo tester ya osaganate après na la bino pona suki ça ndeko bozo c'est kako nazo comprendre bozo na besoin na suki ça. Non. Soyons sérieux quand même parce que na boy ba dégâts. Vous la nanon qui ratanga oui si tanga bio après et ça va bien. Ah ici tomoni tout ça ka yango F2 totongola. Ah OK F2 yango nde otongola pona OK na moni à purge. Voilà. Bato bazana bazo sala ba sel ya makasi. So oyoki okende toilette et longue baby au regretté il meurt ici et donc ça rappelle hein c'est tout le temps où ça dit qu'on passe là on a ta on est monté longue baby mbana baby mbana donc c'est comme un moment à kende sel pour ça ici lié FD ezawana pour na obimisa ba œuvre d'art nyonso yozo ko obimisa te wana et ko faciliter la digestion et ko tia yo pepele tozole sa bana kaka biso moko tozoli kaka mais totongola raté tobaka kate biloko wana mususu pe ezala komona mwana lalaki alamuki na fièvre au rapidité au hôpital eza mabete mais ba fièvre mususu ba na biso to biso moto salaka ezaka ke mélange eleki ebele na libumu nzoto ezokoko supporter te ezosenga biloko mususu ebima mais na quantité ya normal ebimisa nyonso te FD ezoya kosukola yo libumu ata soko oza na ona hémorroïde te olingi osala kaka ovide ventre somba FD tongola etia yo pepele et puis la musala makila tu moi nzoto moto ba moto ya normal quoi mutu so simbio akoko kanisele tu na fièvre on a fièvre te tom sous na tester wana ya ba ya beta 36 normal en tout cas ça c'est une très bonne chose je crois ba produit oyo je ne cesserai de répéter bandeko ça nous aide pendant cette période. Je vous épargne de détails, il y a parce que YouTube déjà, il peut y mesure alors on évite de bungi sa chaîne parce que souci derrière il y a batunde chaîne elimo kaka. Le la nzambe na lo lazali nous bozo mona ke no bazo kokate biso pena bango tozo kende kaka boye malembe so moniko comme na arena yo okiti biso mutu kezo kende kaka. Merci beaucoup parce que bozo yoka awa l'ami de tout le temps je croyais yoza awa Tangabio. Le Tangabio déjà c'est ce qui nous ça nous accompagne aussi. Le Tangabio azo kende kaka deti tende to kenda kanate mais il faut faire très attention. Je crois que Tangabio déjà na babilo ko nyonso temps mutazo moneti atozo mona awa Tangabio azo ali ko traiter faiblesse sexuelle, tension artérielle, diabète, courbature, maux de ventre, hémorroïdes, malaria et puis éjaculation précoce. Moi, quand dernièrement, tout est donc Tangabio ezali ko aider bandeko
ya kozongisa nzoto ezala na état normal. Voilà. Parce que ils ont une maladie belé to bomba. Et en parlant de malaria, on est sur le ils ont dit malaria parce qu'ils ont malaria qui samedi les autres côté. Implicitement ils ont kindaraté. Débat tout soit comme implicitement kindaraté. Est-ce que à ce moment tu as vu par l'année la cure ya tangabio et qui ko longola pe moi plus soit o yakanga makamba. En fait tangabio na malaria aza préventive. Aza curatif. OK. Yi azo yaka ko prévenir. Omoni ozaki no normal o sa ba fièvre zo ebate. Tant ka o mela tangabio abimiseli ba symptômes nyonso ya malaria. OK. Sans que ça l'examen au monde mais si ça est comme télém. Mutu passe comme betela mutu na mutazana ndenge malaria réagirait pas nae. Au monde abimisi pe ba symptômes nyonso, ça veut dire que malaria ezali kende ko se faire soigner. Et puis nazolo bana bandeko bozo sala ba fête, bandeko bazo fêter ba anniversaire. Tant bozo kende ko somba masanga X to masanga songolo. Bobo sanate tangabio ezali. Tangabio azomela makaka te soko za malade. Azomela makaka te soko za hémorroïde. Tangabio azokota na ba fête. Tangabio azokota na ba matanga. Tangabio azokota na église. Tangabio azokota na gouvernement. Azana na limite te. Donc ozela na ote ke ote po tozo ka bien te yanwana tozo kende kosomba tangabio non. Tangabio na utaki kotika e avant-hier na mariage ya ba Jovaniste, ba benga ba Jovaniste, bato ba priya na Jova. Na kende kotika 200 bouteilles. Balanda inga na radio, lokola fête na bango pe ba masange ko tarate. Banda ba sala quelque chose de nouveau, ba sombi 200 bouteilles, ba senga na ke ko décorer yango na ba table. Donc c'est pour dire que biso nyonso tozo sala corps du Christ. Ozala kimbangiste, ozala musulman, ozala bandeko liloba to bandeko wana musuba liara musulité banani. Bango na bato liloba. Donc biso nyonso tozo sala corps du Christ. Bosomba tangabio masanga o tokenda ko somba na maison wana. Baya koyati. Nga ande ko na bino nazala awa. Effectivement, consommons congolais. Bino consommons congolais, consommons bio, consommons sûr. Somba tangabio kando somba ba sucré wana kando somba ba bière wana somba pe tangabio ezo contribuer na évolution ya mboka. Pour lelo tangabio soki komo kende libanda na ba Camerounais ba komo benga na ba Zambien ba komo benga parce que congolais moko asala ki yango congolais mususu a commandé et ivoirien moni et Zambien moni ezo kende lokumu mboka na biso pourtant ba otala made in RDC ba omona ngate. Effectivement. Ba omona RDC. C'est le Congo qui gagne. Oui, c'est le Congo qui gagne. Merci beaucoup. Alors, maman Cathy, je crois que je vais vous laisser quelques minutes d'exposer, bien sûr, parce que c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai pris quelques minutes aussi avec vous, tout en parlant de ces produits, parce que je voulais quand même la première partie, Nazalanga Moro sur place pour vous expliquer par rapport à tout ce que nous traversons comme moment. Et nous pouvons prendre bien soin de nous-mêmes. Parce que je ne sais pas, au négligeable pour le biothèque, tout à l'heure, moi, je suis très choqué parce que j'ai perdu quand même Bandeko et Belé, na Tamarambo, na Mikila Poto, paix à son âme, Malolo, Loris la Congolaise. Donc, maman Loris la Congolaise, donc, à Kenda Karabo, Nicolas Marambo, Bokono. Donc, ça dérange. Et Bandeko Baza et Belé, Oyo, te perdre Bango Kanatan, Oyo. Si encore on peut prendre soin de nous, et ça, la biso malam, et surtout qu'ils ont appris un prix abordable. On aura toujours le temps à échanger. La santé n'a pas de prix. Alors je préfère encore tout négocier gentiment pour permettre à même yo ozala debout, ngana zala debout, to simbanzete parce que muta okenda zati. To le bizarre système à biso son kati abuse. Noko olembi okiti. Olembi okiti. Je vous annonce déjà ngaboé, né na otambo na ba plainte. Maman prophétesse a sali plainte. Nazo la invitation et surtout que ça la coûte malamu. Le col ma prophétesse azo sala plainte. Tango bazo benganga na keikuna bande ko nyonso tout obotinda ki wa biloko na bino na ba audio na ba voice ba nini nyonso tout et surtout bande ko baza prêt ya ko kita ki sasa uniquement pour mettre fin na système oyo. Toujours zela bino kote lo na banda ko zela mingi ya montu yande yango. Ma prophétesse Ramboyo a porté plainte. Tango ko porter plainte. Mboka na biso pe justice c'est ça qui to ko makasi.
tant que okende et ko permettre pe bande ko bino bato 500 €, bato 1000 €, bato 800 € pour récupérer bon on a bino parce que on a allé à 100 francs na été. N'a pas de problème na été. Moi je sers de pont. Mais au ligno trébiché en tout cas au BBC na raison qui sont dans zela. Naturothérapeute aza maman Kati, bokine na lobby. Quand on fait des l'oreille à traiter biso nango bango pe ba comment retraiter nango. Alors on se pose la question prophétesse to naturothérapeute et surtout ba médium. Je ne sais pas médium. Moi bonganga, ba to soyana ba wa banani tout ça. Il a rien à voir na mama bonzambi. Total on a i. Voilà. Les médiums. Total on a i. Ba solo na ba mort. L'esprit kufa à poser la question et puis à répondre. Surtout il y a ce que ça le coup tapo na éviter esprit nani o ate amosengo auto solo na esprit. Arrêtez avec ce genre de trucs. Toujours il y a tout que qu'on a dans le tribunal la justice parce que qu'il y a pas prévention surtout qu'on a comme ça yo au devoir bateau za ki mbongo na bango et puis ba wa yo solo ina bango yo surtout ana pesa o pesa bato yo surtout mutu na moto solution ki nga solo ina mama na loba ki boye sala ki boye et ozala malamu zonga le sous kuna na chaîne kuna sala émission so sala émission na elo ba prévenir na bandi o tshelo avant que na l'état kuna na justice na bandi ko tindike lona na TVA bato ba mona ndeko pe bato oyo bazo yamba yo ba papa na biso ba maman na biso parce que moi je ne citerai plus le nom des gens na autant à suko moi bato awate ngana on autant kaka bato so na monique ineti ye maman si arambo na tangi kombo na pour yene mutaza na problème nga il faut apporter une plainte na zozela bande kopé na ba chaîne commentaire et moi songa biso na invité ceux ça la ndenge nini commentaire depuis bandaki bazo finga yo kaka bazo kitabino kaka bozo tika pe commentaire obi que il est renvoyé l'esprit d'égarement. Merci beaucoup Natiki Bino na maman Kati a expliqué sur les différents services qui et leurs mesures à offrir biso. Merci beaucoup. Oui, Bandeko Balandi, nazongi lisusu pour na kopesa bino merci. Merci pour notre soutien na bino ezalaki vraiment important. Bandeko nyonso balanda kinga na ba message na ba appel au bo soutena kingai et puis na pesi lisusu merci na bandeko yo ba partager ki ba vidéo parce que ba retour ezali batu bazo benganga ah ma sœur nzamba pambola yo pona makambo matembele wana oyebi kene bandeli to tondima kite mais sikoyo esali ba effet nango nzamba peso lisu mayele olo balisusu oye balisusu ba formule mususu. Merci na bino pour la confiance bosala kinga. Lelo nazongi pour na koyebisa bino que en dehors il y a ba produit on a elibino tanga bio, te tanga relaxant, Sukisa et puis na F2. Maison chez Kati azan en mesure il y a offrir bino encore plus. Bandeko bino batu bozo souffrir na tension artérielle, bino batu bozo souffrir na glaucome, bandeko bazo souffrir na rhumatisme, bandeko bazo souffrir na nerf sciatique, bandeko bazo souffrir na goutte. Maison chez Kati azawana santé pour tous à côté kabinote ngana bino tozo kende longo jusqu'à ce que tozongisa sourire. Bandeko nangai ba papa o bazana problème ya prostate. Fortipro na pirito ezawa na pona kosunga bino kosuba ezonga malamu yo muto okomi kosuba na difficulté kosuba ekomi ko wumela yo okomi kosuba ba goutte okomi na ba douleur na niveau ya testicule okomi sokozo sala sel sperme ezobima yo liboso et puis soki ozo sala ozo sangana na mama partie gauche na yo ezokanga ba crampe ozo yoka moko au komi na rétention urinaire masuba ezobimate au komi na ba douleur na ba ventre au komi na difficulté ya kokende ko sepelisa maman ezali ba symptômes ya prostate ko hésiter te bobenganga na 00243 82 20 012 na suka et puis bobo sanate bo continuer toujours ko s'abonner na maison chez Kati na kombo ya CM la nation puissante en tout cas na soutien oyo na moni ba nombre d'abonnés et matili susu merci na bino nde bozo sala ponga nazala et nazali lisusu koloba bandeko bazana ba problème ya ba infection urinaire ozo suba masuba ezo sala fulufulu ebele masuba no eza na coloration makasi masuba no eza na solo makasi et puis ozo yoka douleur na ba ventre mususu ezo sala yo ba picotement na ba partie intime tant ozo suba ozo yoka moto ezali ba infection urinaire
pirito eza wana mpona kosunga bino bandeko basi lokola bandeko mibali bandeko nanga o baza na problème ya kobota papa balobi oza oligospermique papa balobi oza azospermique papa balobi mobilité na sperme na yo ezate yaka naza na F3 vitalité A naza na F3 vitalité B naza na F3 vitalité C pona kosunga yo ozongisa mobilité ozongisa puissance et puis mataka ezonga ndeko mama yo za na problème ya règles douloureuses, règles bouchées, au quota ménopause, mes règles na et katana yaka. Yo ozana problème ya trompe ezali bouché. Yo ozana problème matrice et comme malili. Yo ozana ba problème ya ovaire. Ils ont un pourcentage ya makasité yaka débouche règle kosunga yo remontée d'ovaire ezakuna débouche trompe ezali et puis chauffe matrice ezali bande konangai bino batu bozo souffrir na hémorroïde comme la chronique ozana difficulté à kosala sel ozo yoka chaleur na plante des pieds ozo yoka chaleur na mukongo ezo sala pasi courbature, appétit exaté, ozo sala ba gaz pamba et puis oza mama kokyo tika na teni dada wana yoku tezolobela o eloko te ezali hémorroïde yaka nazana bakisi yo kosunga yo pozonga na santé kitoko na bandeli numéro nanga 00280 243 82 20 012 na suka bengangai naza disponible de 6h à 9h na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 oya ko ratenga na Kinsuka Pêcheur na avant midi yaka komona nga na Ikelemba à 9 à partir ya 12h ti 14h30 naza na pona koyamba bino pona kosolola na bino totala lolenge nini tokosungama na nzela ya bakisi ya bokoko napesi merci na équipe mobimba ya maison Shekati pona musala kitoko tozokoba na kosala napesi merci mingi na évangéliste Michel Kuchu pona libondeli pe lipamboli o eza ko accompagner maison Shekati pe napesi merci mingi na famille Cursus Honorum de l'Izipa. Na souhaité mes condoléances na ami Nangai Babi au père de Moissinaye. Que le Seigneur te réconforte. On est ensemble. Ataso Rosa à Lubumbashi, Bisonayo toza toujours ensemble. Sois fort et tout ira bien. Et na pesi merci na équipe Mobimba ya nouvelle tendance pour na musala kitoko bazo sale la biso pour bino bomo na biso kolo yesu apambola bino. Bye bye.